Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge na bino to sola kamiko yo émission na biso, to sola te pona nini avant la bande émission en tout cas na rappeler bino que moko ya ba oyo bandi makaba indo nzambe bako bandi makaba pouvoir na biso ba indo atika ki biso semaine passée moi dans semi en tout cas que son nom repose en paix nous autres on a une kimi est-ce que bakoko ya biso en tout cas na dolela yango vraiment mingi biso ba tutendi makambo ya bokoko na biso vraiment ça la passe mingi mais ekufalité ya ki mais biso to kotika ka po atelo bila yango peto c'est pela na bokoko na biso mais biso c'est pela na kati to c'est pela na kati to bonisi wakati technique to bonisi wakati bobo to kala o ya biso ya catch congolais na ebiki bolela ki lela ki mingi boloba ki mingi boebisanga mingi champion local neni to mona isusu yete neni to nani bozo mona yete ono arbitre international Edi Engende na ebite na epa na ye to na epa na ye opesa numéro benga ka yo mo boso na nde na bino na boyinga na go champion local kende pa na ye na boyi makambo wana benga ye moko na ba nini na tuni bonabi mama Nicolette Soya yo baki opona nini yake ndakite nani Lokamba Epiba Toumayon Sibolite Lomagera bar de 1858 na bakse su nini eze belé donc bino ne bobambaka yango mbote champion Lokamba mbote champion local on dit dans ndie bando aussi sentir on dit tout ça que mission moko mais banda wana tout ça que c'est mission te mon dieu sentir ngo e baxi suba manga misusu danger donc kitoko donc tozali champion Lokamba lelo la kina baina so la mingi te na mukuse mingi mais quand on mona yo posa kana te ba question belé Lokamba Toumayo Sibolite to mona kiyo to kemba moko tirobi to ke tirobi pona esala vraiment vie prospère ba kine sentiment ya gogo et puis to epesa vraiment vie kitola ka ndenge to baka epesa bino bien makasi bolanda mingi boka ba réponse ya Lokamba ozaki dikinsa sa awa to mona ki ba défi ba to ba uta ki passer par là ba teba nini o beti to loko mili ba mpul mais dépose du Congo to mo ba défi ko ta mingi te eza dia quoi défi au mo ya na sabat défi ezali eloko moko so na oyeko senga défi kasi fela na kanyaka bien so da kanyaka te eko suka na nzela te bongo siko nga zodi ceinture yango ka pona na yeka na zuka ba mo pona chaka te oyo za na défi so na lembongo na betio na zuna mbongo na yo eza normal bat balobi ote ozoboya batu acha défi pour na boya ndenge na yelinga lettre mutayelinga lettre azate ko iko yano na lettre menga so na ebiso ko pesanga ota okoki na yote so okimat malema kuta aza batu mususu to malema ndenge za bongo ayaki na défi na eti na ngepe na boya eza batu na ngape ya pembeni baba te ko bunda te boya na bute so na bundi te badobi ke malema a travailler dit kanisa ke na papa na échec méchant unganga eskonzo azo psanga bikeba malema olia yo ozu susu na Fabos Fibita Otao Fabos Tao donc ayebisinga bite mwana na olia po bango bazoye bateke o ngana osala ba mona ngote ba mona ga ya ye po yazo kota zamba azo sala boye donc azo multiplier mais ngai na epsaki bango numéro 1 na osana na entraînement na sala entraînement nanu oyo po na zo souffle na nga na zo ko bunda na nga na zo ngo serré après oyo wana ya gasima oso ko pa ndenge zali na yebeke na uko zo ete po adversaire ba negligaka ete na mona epa yaki mobimba do so na sakere ndelo to lo ba maka mususu ndelo na si baza ko sekama partout mais c'est qui ka matete na matete pour me ça matete na matete n'éviter bien moi so bo sentir que Toumayo depuis azul de ceinture du Congo et Bundeli peut changer qui c'est comme avant béton qui se font nous à niacho technique à niacho bongonde kasite to luka bongo na du Congo faut la samsalo na ekola les attaques au maman appelle bunda kada no mutu
mutu po apprécier yo mutu po akoma fani na yo aotala ba critère na otala ndenge bundaka na ndenge ozalaka donc ayebi ke po akomi fa po mutu alongwa ya alongo mutu akomokumisa yo eza jete oboto na mutu mususu mutu donc eza jete donc yango wana mpo nasala mosala oyo bato bakomona bakoapprécier po ezala te ke oyo puis ceinture yango surtout euta mutu azalaka na ceinture ya likongo azalaki na matete sikoyo azalaki na bafani na ye apres yo mpo na matete oyo ozwi yango sikoyo bafani wana nyonso bakóma na mopanzi na yo eza facile te bayebi ke oyo bango vie omoni tokoloba na opesa na mbote epai ye moko vie na biso kulutu na ngai vie di moto na ngenge ngai nakokobosana yo te ngai nakokonia yo te nayebi osali mpo na mboka mutu akonia aza motema mabe aza vraiment mutu oyo aza motema mabe oyo osali na kati biso tout oyebi ozokoprendre otiki kati vraiment ke olongwe me ozotika ke edingo aza neti kaka na biso elo na olobaka ndenge wana donc mutu abelaka mutu mpe ekóma na fin moko boye okoka kobunda te okotika bato mosusu bakontinue eza normal mais toyebaka bapase ya mutu oyo mutu aleka donc il faut oyo na olobaka yango wana donc oza edingwe mutu akokolongola edingwe aza na ye te epuis oyo osali bato tu bamoni nasi tomonaka soki obeli donc mboka mombe eza deja leke epuis ozomona ke baza koya mpo traitement nini bakonzi baotya coup de pouce donc olakisa ke mosala oyo osalaki eza malamu biso vraiment mpo na ngai nasengaka mpa nzambe na ngai abatela yo nanu ozala na tomonaka yo kua mpo na oloba yango wana makambo champion du Congo alobi esalinga mwa elengi na esengo kocomprendre ke petit acomprendre vie na ye andimi mpe ke vie na ye asalaki mpe mosala kitoko yo ozalaka soki ozwimba moko onie ozwimba moko onie tika makambo wana biso mpe bajournaliste totika bilobaloba totika bilobaloba soki ofali oza na besoin ya bavie oza na besoin ya babase na yo mpo na nini okeka na kombo ya champion du Congo honoraire oyo andimaki na ye keno nasali mosala na lembi natika nanu bato mosusu mpe babunda bazwa mpe apuyaka toujours eloko angweki liboso soki ezalaki champion okayemi tasalaki yango to madoshe so ezalaki yo nde obimisaki eloko wana onga kosentir ovi akufi wana doke nalingi nanga te wana maa moto tobenga yango etumbakela mba te kulutu na biso azala kulutu na biso nzambe abatela ye nanu ozokopa ngai nazala moko naza ata mwasi na ye ayebi mama misi soki nayoki likambo moto ya liboso nabenga ezaka mama misi mama aboni vie oyo te kulutu no aza bien ngabi merci oui, je m'appelle Maboko Nzambe, champion du Congo, le Kambatumayo et Piba. Toke na moke na lisolo oyo na fandi bandeko ya Angola. Ba bengi ngai balobi ke il paraît na ba invitation oyo yaki po na bat ba kende ko bunda na Angola. Le kamba pas zaki me le kamba boye ko kende. Nasi mutu na yo collègue na yo ayebi Mardoché. Ayebi ngana boya bitumbate ezala mwa koko seloko moko zangaki ozo comprendre mais ce que eloko ondo carré donc bachela mutu te boye na bodo eloko moko zangaki mais batobi osedaki mwana na yo leki na yo ndeko na yo famille na yo osede bango lipasa na Shakira osede bango na sede bango te na yebi ke lipasa za danger Shakira pas za danger na yebi ke so ba ke ba oselo kwa be ba se pe lo kwa bien kopoleza bango kokoli bango kopoleza bango eloko te bon c'est là soki tozu palmarès na babundi combien de combats 18 bapolika moko ozomona oteka ta ye moko bondima mais babike epi basoka azalaki wana ata bobeti mutu gileti ya ozanga tango bena bayebi oyo nyamu na guerre azali ozo comprendre donc mais te féliciter bango bakei basali mpe mosala donc et pas la ngala on peut savoir un coup de chapeau mais malasima bola le là-bas on kansala mais bino bato afo baya yo na osela yo bango bata besoin le bango wana sina bango ezali ola ka bango passer te bike bato bele ba ta mbongo o bazo luka keno komba retour et sala OK ko sala nga bien ngai mo kutu na ko zala wana na kombango soki ba ko bunda na nani ngamo pe na ozala wana donc bola le là-bas on kansala
baobimate awana nini RDC baobimate mingi ba combat mingi ba problème na éviter le combat si boliti to mayolo magera to mona kiyo na combat na Malema bobundi na Malema esili mukete Malema ina caméra na nga alobi ke apesi ba adversaire no nyonso chance basenga ba défi sikoyo pona ye na décembre akosenga lisu défi tala sikoyo na tuwa liboso na ba pekisa kyo ke no tika sikoyo lelo akei apola ki lokwa moyipe bampuli mais akiaki o préparer a besoin de côté sous défi na décembre est-ce que on dit ba défi wana nazali soki na kata kinga robunda lobake nazala na voyage ko naza mutu naza société partout mais le gars le na décembre soki koti avant soki koti nanga vate et comme déjà na ndima déjà ni na batu mususu na ke nanga na voyager ozoko pa ndenge za et puis na ozela nanu eloko munene donc eleka nanu na 11e mois awa eloko munene oyo bapesa lisusu trophée merci trophée ngoyo obi nande kozela chance olobi yango nande kozela trophée ngoyo ondie yo mo styliste ngaye pour ba sentir yo ekeko ya matete yango donc trophée munene donc yo moko moni donc ya koloba te donc yango et puis mosusu ye wana sikoyo ezali du Congo donc bazopesa bayebisenga babizala na mtepo toopesa mais fo zala po ekozala na bakonzi presque oyo basala mosala kitoko oyo baosala makambo bien oyo bamérite donc yambalo ekozala wana yambalo ekozala na kasi lokambasi to bato bati est-ce que sentir te ke yo za wana bato baozesu biloko te bazwa biloko te po wana tomonaki de Kinshasa okokoli du Congo okokoli trophée okokoli trophée du Congo peso yesusu est-ce que là basala ba trophée nga nazalaka uzaka te naza te ozoko pa naza te oyo neti oyo bayeko tant bapesaki nga oyo bapesi nga oyo baba eteke oyo si boliti bobo na moninga lettre na bango batinenge invitation bo na bo tout ça pour na trophée ya oyo meilleur catcheur de l'année donc sikoyo et puis meilleur star de sikoyo ne nazado ya du Congo donc il y a du Congo 11e mois awa bokomona bilili donc ngate bato baotala mosala oyo nyamunakeka osala bango nde nayebi te lokamba tumayo tuma kuma yaki na Kinshasa awa alobi trop na plateau na nga ayebisinga wabi yayo kakaki ayekanisa ko nde Malema na danger metango aye awa ayo kakaki lokamba mais par rapport ya dépôt ya bakiso yaki nango amoni ke aobeta kaka Malema na mwaka tu pharmacie moko de alingaki azali souci ezaki abimisa dépôt wana mais aobi azeli batia ye kombana yo koloba te azeli bato tu bayebi ozoba RDC kini mobima bayebi ke yautaki Lubumbashi asenga défi na nani na Malema merci boyebi yango aye po bundana nani na Malema est-ce que yaki pa buna siboliti ok donc boyebi yango donc enitile ya loba soka yaki défi na ngai nde bomonaki loko yaki na Malema donc babuni na Malema bon ezala yango komba mosusu akopola mosusu akoganye donc mais nakosenga na bino bafan oyo balandaka biso surtout ngai en tout cas nazoyebisa bino bozala calme nanu surtout badésordre na bakomba ezalaka bien te badésordre ezalaka bien te boyeba ndenge aogere bafani na bino ngai na gérera bafani na ngai bien nayebisaka bango bomeka te ate moninga na façon soki ndeni komeka te osala mobulu donc so bafani bacomprendre eloko wana nde ezala bien nayebi ke esalaka mpasi mais ya mobulu okozwa molangi nga moto apasuki elongi ekosala bien te komba makambo ebele donc eloko na kosenga bino biso bakacher biso bastar toyebaka bafani na biso toyebaka ndenge vraiment ya kodirige bango ya kopekisa bango ayebaka ke kacher nanga mpe akopola kacher nanga mpe akoganye ozokopa na sens wana nde nakoyebisa bino oyo nakoyebisa bino kaka yango wana nayebi te vraiment matete mpe bakoma mama désolé bakacher mpo nayebi matete bozalaka na respect vraiment mpona bakacher donc tokontinue soki otonga bakoma mingi ezala matete mpona awa soki bakombe bundami
déjà le kamba asala ordre moboye na matete o esala marake ata ba kombende ni des autres des alaraté tout ça ba des autres et ça va bien té tant que ba komba mona leta mara mingi ezaka nango ministère té ezaka mo bakatia bango moko ba bundi na bambongo na bango pasi batie komba pona bino bo sepela soki bozoki si bakatia watie se ba komba nde akozwa charge wana moi muke moko colonel chako pesa pe moi franc donc apesi moi eloko lokola ba président mais mingi katia wana nda akozwa charge belé tant que bazui charge wana lobe otie mieux komba bokeleng bon na kosenga nanu na bino ba fan avant na agir na tout na bino question oyo abosanaka jour wana koloba pa Mardoché mais naoloba ngo awa naosenga na bino naoki pe katia mo na Congo Brazza azosenga défi contre nga nani lisusu mais nazoboya kobundane aza koinsiste alobi ye sa koki alingaki abongama kwaya nayebi te soki bondimi ube bondimi te totie soki bébé sirène alobi ke ye avant na bakulutu na bango baya ye faya nano anyefula ngai donc susi aza nango mpo atali nga na malema abi na tide yango bien nga na olia yo mai ngai naboyi komba wana naotuna bino bafane boyebisa ngai mpo na question oyo na pose bino wana bébé sirène aluki epiba ekwela ye nayebi te question c'est pas na bino commentaire quand nde tokomaka ti commentaire wana isaka bien bokoma boloba pe bien soki pe bato bolingi keno andima mo benga na ngaka to comprendre atindaki mutune mo bo to solola na ye mwanga te taona na ozala te bona ba te yo soko ndimi nde toche date sikoza kitanga te na obunda te po nazoluka nde bayaya na ye wana bapapa na ye abite ngai nazali soki mwana soso soki mwana soso avimbani seke mama naza wana donc bango nde batindiki ngai mpo nga na ye osilisa yo ndenge mutu nayebisinga mutu biro na ye maintenant nalobi eloko te aho naotuna bino bafane mpo na olobaka yango wana bolingi ube bolingi te do nangi na bino soki kaka bondimi nde sikoyo ye nde totie date oyo tokobunda na ye awa wana nano défi oyo ezoya ye na ndimi te alingi bino nde bopesa ok mais na rappelle bino malema lobi na décembre malema na mwana na ye wana nani soki ni mwana na mukio nani na bosa na kombo ngo nani kusu soki ebube kusu est-ce que bube kusu est-ce que malokamba mwana na bato bakotombola te abetaka batata mbaba bo awa kobeto bo oyo kasoni na matete vraiment nayebisi yo oyo sankuru nyamuna gera donc alalaka te bino bolayi me azoyengayenga oyo nyamuna gera nayebisa bango ngomba molai yeyo signification ngomba molai bayebi yango ngomba molai bayebi ntina nango bayebi ntina ya bar de 20 milliards bar de 20 milliards ata soza comme basala on a bar te ya 20 milliards te ozo reprendre bar oyebeza ndenge nini te no le bati oui je m'appelle maboko ande ndongo na ko citer na émission muke kasi nyama ngi to citer boete sa to tuna yo lokamba lelo oza champion du Congo lelo za mutatina nga tuna question oyo Edi Engende la gazelle papa social merci papa social passe aux Engende yango wana alobi boy natuna lokamba depuis abandi catch na yi ti lelo katia nini oyo tango simba mana eboye oki omake no mobali nde aza wana peut-être beta yo peut-être yo beta mais tango bundi na ye au sentir vraiment que oyo soki na salaire na oki soni bazali bazali ya liboso nanu bazali na otanga nanu Olivier Mfumu wana zalaki en tout cas komba soki lokamba sibo kote Olivier Mfumu do black ezate de bato bamona mibali nde bazondongwa na likolo ya rengi à part ce to tcheli susu nani
totie so mbula alléluia mbula alléluia mbula alléluia azala Luanda mbula alléluia wana azalaki mobali ya kosakana te ozo comprendre wana ya Lit Club nini so Golgota oyo yanga ozalaki Lit Club centre Konzo soki toyebi so na bekutu ya na belève na ye bapeti babofula bana donc ozomona vraiment na se donc steering eza ya koyinda do bato bazali na libanda ya mboka na libanda eza Jibiki mwaka jinda na province quoi libanda donc soki totali bien zela na yo kutoza te yo te yo bakobetelo kwa nazopesa ma félicitation na bano bazoya neto Feli Yebo voilà félicitations donc na ba oya kana bazoya tangwana nde oya kilelo ba Feli Yebo moi quand même vraiment ozu petona na grenade ça va donc élastique aza kilo malakisaka trop kisi odi obeta mingi te pomme na plus de 10 combats au beta eza bitumba ozo représenter ngo bitumba élastique abundaka bien eza mboka che et bon bébé Rico oh beta bébé Rico ya club ya nini ya ni Kasavubu voilà te baza na bango bazoya ozomona eloto esala biso pasi mingi faut qu'on ndimaka bato mutu so asa musala bien faut qu'on ndimaka on dirait animal te champion d'animal ozusu animal champion de Kinshasa animal donc wana vraiment en tout cas lion animal lion donc place oza yango wana nayebi ke oza nouveau candidat donc ba chance ebele ba bonne chance nayebi ke place wana okoma place ozali nazopesa bango batu bakatiere nyonso oyo batie bakombo na bango mpona vote kwa candidature na bango donc naosenga ba bonne chance na bino na baoyo nyonso vomena vote bino na baoyo nyonso banouveau wana donc naopesa bino bachance ebele na bancien oyo ya mitema malamu mpo mboka etongama donc naoyebisa bino kaka yango wana soki bobimi esala biso bien mpo mboka ekoma ndenge tokokanisela wana question ya Edi Engende ke oyoki réponse na yo vraiment la gazelle oyoki réponse na yo pe question mosusu eza boye oyo bandeko nabosa su mobali mpe azali ozwi na Moneditu 4x4 nani Zeus mutuka mete Zeus ok wana lisusu ça va tutu sida abundaka ne bien mais te abundaka bien kisi nde eleki mingi tala omoni bato ebele bayebaka tutu sida te nga nayebi ye mobimba tutu sida aza na kisi ya kosakana te omoni tutu sida baza na kisi baza apepe ndenge mona na machine kalele donc kisi epa na moyo komi multiplication ozo comprendre lelo aye na oyo lobo ozozele na oyo lobi kuna aye na oyo lobo ozozele na oyo ozo comprendre nga nayebi bango donc il faut yeba bango de baza na kisi ya blaki te ozo comprendre mais côté force mukuwa na mukuwa oyo natangeli wana. Oui, je m'appelle Maboko Ndamé na question ya Nicole Kanda BCDC Equity Bank Franc Congolais loko pamba alobaki na ngana ya kotuna lokamba siboliti lelo tobosa pe mibale le susu ya makasi le susu ozwi nani o apasola bato mutu nani na milangi tomato na king voilà yo bato mususu bango wana babosala lisusu Goldberg hero oya chango loboko nabosa do bazali ozokopana na bosala me yesu bazali ebele ozi 5 chantier de bazali ke bunira ngala bunana Goldberg na kankokolo na si kombana ezalaka ame kombana nga na palmarès
donc tobunda komba moko kako kolelingana Golbert Nzoto Siboliti Nzoto donc tobunda komba wana do ozoyoka mena suka kaka tango ze piba esala nga passeport alinga okanga na courant ko kako koloba nzete nyonso ba courant donc alinga okanga ma chance na rapide pour na okikisa ye sinon tala tonga tozanga ye Avant qu'on dise que c'est station ba continuer ndenge wana bazali avant qu'on dise que c'est Nicole Kanda nangina rappeler yo komba moko bunda na matete kala oyo papa moko abeyanga na téléphone na TV en direct esina bi nalingaka o rappeler le kamba Siboliti abundaka komba moko na foyer na Edingwe les seuls mutu oyo Siboliti abeta coup de tête Edingwe kanyanga boko na mire bukani batu baku ya na ebisaka bato ezala ba qualité ya mitu omabe pibananga batu bakasaka piba epiba ote bazozwango baosala boye nakobeto tamsu 3 4 mais na betio epiba ya niveau ya C ça se fait na betio monokei mais so na régler yango et comme on est tout à vie na betaka vie coupe de tête mi abaki na maboko to mabeta li solongo abukana liboko donc na komba wana leba mire kwe ya zali kola mire akwe abukani loboko ozoko pa neza donc ya na oyebisa yo ezana ba qualité ya mitu o na beta chuma kumai na kolozi tunaye tuma kumaya ke amati poto akikisi ba sopele mai ayoki alobige na oyo ke loko te na mutu na kopane banana botama zo mutu oboyete gasi na ayebi yango magela pa bisenga bo zo pa no réglage na régla kango do puis beza réglage abi na le boto ni ringi kote zaki na kyo se trouver na kanganga boy zo pa projet net à la piscine na chérie na yo docteur Jean qui réponse ba message pour rappeler la bi rappeler les bisoye parce que tika la komba moko extraordinaire na miss biso ti le loto lukanga komba bongo donc et puis ba mire bukani là ma bepo elinga ko boma batu donc il va bien te zo potaka ba degré no batu bukana ki ça va bien te bon biloko wana ezonga lisusu po soki ezongi tamso ekute bamort biso tolingaka bato baye batali biso bazongi mpe calmement donc tokolinga te ke likame ya liboso na yango donc eloko wana tozutaka yango ya to kwa Nicole Kanda BCDC ekiti banque fo congolais loko pamba bitunela ngai champion lokamba Siboliti iloko ya yaza mwana mwasi akoti ya mpanza bana basabi komba ya retour lelo eye Julie na Shakira na Kishasa awa Siboliti auzana ngambo ya Shakira to auzana ngambo ya Julie maintenant ngana za RDC na RDC na ozala wapi na ozala kote na biso wana yebani do na ozala kote na biso pome ya te bakanga kanda te po na yebi ke na Angola na bafane ebele oyo babengaka tout ça do na bafane ebele partout mais na bosenga ke Shakira a gagné combat pour esalanga plaisir ubeli pasa so a gagné kosalanga plaisir de lo na olobaka yango wana elo na linga pesto pe moeza ba memelinga bebe Rico wana lobaka mingi wana bebe Rico nano zo eke lenge pibate bebe Rico bebe boza 3e ou 4e bebe Rico donc na on zelande yo fo na yebisa président Wemba mutu na nga moko président Wemba ve piton de place aux ali donc o memelanga bebe Rico. Oui, je m'appelle Maboka Ndamena comme na suka émission na mais na pesa tempelo kama mama loba apesa ta mombo te to quelques messages ya suka pona to chitene émission na biso ya lelo. Bon message ezakaka tozali ba fan nyonso boza monde entier elo na osepela kaka moi ko fungola loboko pa ya ba star na bino to yebika to sala musala mais senga ba pui eyebo ya onde tele misaka biso. Ozo pona ozo atamsuna na kenda entraînement bo melo mo ezangi ma défense mais ce qui bino bozo tia mo ba puyana bobando mona ba kachela mno toujours azaka likolo donc na weko lembisa te mo yebi ko kanga di Congo o za blackité ya na osenge pa na bino partout boza monde entier na bi que bozo belé ba lo cambiste donc na ba mourir catch congolais o bolinga biso quoi bo fungo maboko lo na osenga so merci na yemoko honoré patate 12 o ya sala na matanga o atindela nga mo loko donc asala nga surprise mais enta anyungule yango et puis na petit nga moko utaki Londres ozo comprendre Adelaar donc Adida Adelaar
mwana Londres solo donc oyo asungi nga na matanga ebandeli ti suka donc Delare donc oza vraiment mutu donc nzambe abakisela oyo ebele sans oublier général Gédéon Lombo policier du peuple sans oublier ye moko honorable Raphaël Kibuka joyeux anniversaire azopesa joyeux anniversaire mpona mutu na ngai bino moko boyebi adi best to you donc ye moko ambota mfumu mbotama elamu eute pa tourmaillon siki bombe nyamuna gera écran géant bar de 1 milliard mubaya ule muzuba ayako boma ijijon iloise ngiliwa ngomba molai ujana kano rapide nzoko munene ya gaya owanji lofukutano dangedo ezoya kaka ezoya donc misukutu nakoma kozipazipa mpo natikelaka mpe bango bazwaka donc lofukutano donc epanza makita eyo tout place bazali ok nayebi ke famille onyangonga mobimba kote boza kuna boleli yango fort tana otanga na bi Claudine Omoyi na tangi Mimi Shungu Koko Sukami na kata mikili donc mutu nanga Koko Sukami Roland place ozali yango wana donc tout le monde boza ebele donc nayebi ke ya bino yeyo mutu asepesaka bino mutu alekaka bango nyamuna gaya mutayambo Fatibe Béton. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka émission na ngai Fatibe te sa clôture. Bomoni bilomoko et komi sentir na trophée. De karata ba sa trophée mulai mususu. Sima je suis pas aujourd'hui. Ya mboka ya Congo. Et trika aza aboto. Ozoloba mingi. Yeso zwa kandamba trophée yeso zwa. Kamunoko koloba mingi. Nale lobi sote. Koloba. Viens Prosper Bakine mwana na la ya Tongo. Nalo banini bandeko. Viens kitola. Viens kitola mokonzi. Pe nalobi tel père telle fille. Chanel Bakine pe Brinette Lonzoka ko. Bon, après Simboto Sopa et mon colonel Chako. Mokonzi na biso sans oublier président Francky Diongo. Motayambo. Sans oublier CG Active, place aux allées, Antrino Douglas, DT Panther, DT Tyson, Antrino Nani Machota, DT Soki Dava, Soki Antrino Dava, Yabino Yangoana. Sans oublier na compte en Moamba, donc président Abisso, Yemoko, président Nani, président Abisso Tanti Nani. Président Zulu yango wana mokonzi oyebi boze bela soko ozwi susu oya biso doni kunani antrino ya biso nani atose ozwi kapatose yayo yango wana place ozali sans oublier Kumu Léopard Kumu Liebo Solo Bembe Honorable Gabin Kindembe. Gabin Kindembe. Yabiso moko Raphaël Kibuka. Honorable Raphaël Kibuka. Depsi Malungeni. Aïe. Maman mboko. Invité Pasteur Brown Bomalika Berger Tieni Bokopolo. Yemo susu yabiso ya sika. Mutombo. Mama Jonah. Mutombo lisusu. Obi yo mtela ilanga baba. Zipa mabele. Zipa mabele. Longola nzele bongamdo. Oye olongoli mabele awa. Oye pesango batabilanga. Nikeka pende yango famille emba bomba. Sans oublier na katapoto na pesi yemoko Shao le showman place ozali Antrino félicitations aux hommes donc Antrino Musale zo sala makitoko vitesse yango déjà to démarrer contact
démarraki déjà quand ndingiza. Sans oublier maître Chikeva nakata Londres. Ta simbi catch nakata Londres Chikeva. Sans oublier Wipa Mundeke le roi de haut nakata Londres. Na combinaison na bwa kibigote kingi na mobimba. Titelongi mokonza tongo dete papi fala pe na lobi bio technique lokola Weljoye Yozike Jonas Maza Miranda Joseph bien au moins mwana 11 ans na bangenge ya mikolo kasi famille eyamba mobimba pe famille onyangunga mobimba siki na lobi Belamine Kamba motema ya